Shalom, 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 shalom. Yesu azwa lokumu. Tozali na petit déjeuner ya lundi ya lelo. Kolala kolamuka eza habitude te. Kolala kolamuka ezali habitude te. Soki olamuki oza en bonne santé. Banda kokumisa nzambe, banda konetola ye, banda kosanzola ye. Tantine moko abenga alobi abi nga nakoma kobenga yo kolala kolamuka. Nazo témoigner mokolo oyo babombe beti na Bruxelles, nzela oyo train oyo station ya train wana eza nzela bana nga bakendaka classe. Likolo tokoma kosala ba prière na tongo bana baboya jour wana kokende classe na yebi te likambo nini. Mokolo yali na kozwa ye moko expliquer bino. Abi bana baboyi kokende classe, aswani na bana baki classe balingi te. Nzoka so bana bakende classe mbe bazwamaki na kati ya likama wana. Nzambe a endurcir motema bana bakende te atie bango lourdeur babima te. Kolala kolamuka eza petite te. Nzambe azwa lokumu. Bandeko na biso bana na Bruxelles, na Paris, na Allemagne, un peu partout na Angleterre, États-Unis. En tout cas, esika nyonso ba bombe ekozala exploser te soki yoza place wana. Toujours regretter balobi na bato bakufi na Belgique eza na ndeko na biso moko congolais. Abala Mundele pe akufi. En tout cas, paix à son âme, paix, mes condoléances na ba famille na ye. Nzambe azwa kaka lokumu apesa ki azwi. Kolala kolamuka eza habitude te ndeko na ngai. Soko lamuki oza en bonne santé kumisa Nzambe. Netola ye sanzola ye po aza Nzambe malamu. Yesu abongi na lokumu. Yende yaya malamu. Atikaki nkembo. Po biso tozwa lokumu na lundi ya Paka lelo. Likonga na panzi kaka po yo na nga tozwa lokumu. Yango tozobenge yaya na biso. Tango balobi Yesu aza yaya na yo, yaya na biso ya ndenge poto te ya Kinshasa. Yaya na yo soki akuti babeti yo atozaki na tort. Yaya yaka asandrume bato wana. Tuo baba yaya poto te balemba. Yesu aza yaya na biso ndenge ba yaya Afrique bazalaka. Likambo ngo atetali ote oza na tort ya kote apesi yo raison. Soko komisi Yesu yaya na yo, peu importe problème ko ya na vie na yo, na journée, Yesu ako résoudre ngo. Tikete journal lelo Yesu a résoudre ba problème nyonso bokuta nango. Ndengo la muki boy, nzela na classe, nzela na école, na bis, na train, na voiture, na avion, yaya Yesu a résoudre ngo. Po kolala kolamuka eza habitude te. Yaya Yesu azali pe mobali na libala a résoudre ba problème nyonso eza na ba couple. Parce que na ba problème nyonso tu eza na ba couple, ba victime eza bana. Yo mama, okozwa mobali mosusu, okeko enjoy, okeko sepela. Papa pe ndenge moko me bana nde bafutaka facture ya monene. Alors likolo ya bana to yebaka ko batela bana. Yaya Yesu a protégé journée no alelo. Esika nyonso yo kotambola so ba mbishi ali yaya Yesu alongolango. Ezana ba flèche mususu babwaka na butu na moyi. Yaya Yesu alongolango. Yaya Yesu mobateli. Bien nazo betela bino lisolo ya Yesu ya lisolo te me o ngana viva Yesu aza yaya malamu. Na olinga pe azala yaya malamu pona yo. Alors soko la mugi na tongo ezali malamu ko pesa Nzambe merci. Ezali malamu ko netola ye. Ezali malamu ko kumisa ye. Ezali malamu ko sanzola ye. Ezali malamu ko kumisa ye. Ezali malamu ko netola ye ko sanzola ye. Koloba ke Nzambe soki na lamuki eza bolamu na yo. Soki na lamuki ezali bolamu na yo. To monaki ete Nzambe azoluka ba adorateur en esprit et en vérité.
nzambe azoluka bato baza na maloba ebele te, nzambe azoluka baflateur te, nzambe azoluka baadorateur. Adore nzambe eza koyebisa ye nini asali mpo na yo, koyebisa ye nini azali mpo na yo. Olamuki neti na ntongo olobi nkolo natondi yo, nkolo nakumisi yo. Soki ntongo ya lelo namoni yango eza mpo na bolamu na nga te, me eza mpo na mawa na yo. Napesi yo merci mpo za nzambe malamu, nakumisi yo mpo za mobateli. Yo nde Adonai, yo nde El Shaddai, yo Narcisse de Saran, yo Cèdre de Liban. Nzambe malamu, mobateli malamu. Nini naza nango euti epa na yo te. Nyonso naza nango euti epa na yo. Ndako, bana, libala, mayele, klase, bozwi, nyonso euti epa na yo. Yango tongo na lelo na kumisi yo, tongo na lelo na sanzoli yo, nzambe monene lokolo azate. Journal lelo na tiki na maboko na yo. Na kotambola na biloko bizangi miso pe makolo, mutuka, voiture, train, makolo, bis, vélo, yo batela ngai, kende na nga pe zonga na nga. Na tiki bana na nga na maboko na yo. Soko bala otie na tiki mobali na nga to na tiki mwasi na nga na maboko na yo. Journal lelo eza la journée malamu, kumisama na yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Prière ya molai te ya mukuse mais ya vimbo. Souvenez-vous, papa oyo ya kingasani wana azali kosambelaka abi papa kokende na nga na kozonga na nga na maboko na yo. Tango akoma na poma tete kombi wana ezokende kosala accident ye baya kokitisa na kati ya kombi avandaki liboso sikoyo avandaki kota ya nini moto kota ya portière. Mutu azaki wana na katikati ifale abima ye abimi po mutu wana abima ye akota. Deux personnes baye batindiki ye bakoti. Na lobela bino ke kombi mobimbe diskitaki na chauffeur ke mutu oto uti ne bana zando. Bato wana balobi alongwa bakombi muso ezoya. Comme azaki na futi te chauffeur alobi kofuta te zwaka kombi mususu. Bien-aimé, papa wana oyo asambelaka chaque tongo nzambe abatelanga ke nanga zonga nanga. Atikali wana après 15 minutes kombi mususu ye aleka wamona kombi o bat benganaki ye. Esali accident bato bazaki liboso bakufi. Moni nzambe ne abatela papa wana pona prière na ye ya chaque tongo nzambe kende nanga pe zonga nanga. Et na prière na biso tongo to na exhortation na biso ya tongo ya pain petit déjeuner nazu déjà témoignage il y a 2 personnes oyo ba raté nani ba incident oyo salami na Bruxelles ba koka kokufa na bombe misusu bana baboyi koke na classe mususu train na bango ezwaki problème 5 minutes avant ba koma nesika oyo bombe ekoyaki. Subitement comme ça, très qui ne sautait. Donc, Nzambe a protégé Bango. Alors, Batmoussousou, Nzambe a protégé Bango, n'a pas accident, n'a santé, n'a pas flèche au yomonité, y a on a commis ça Nzambe. Tout le bagage dans côté na dossier, il y a Libalate, tout semaine passée, tout le bagage nini, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. N'a expliqué ma rambi belé wana. Nanu to koti na dossier libala te. Kaka likolo ya makambo oyo ndeko moko abengi ngai abi pasta masolo oyo beti celui qui trouve une femme trouve le bonheur na master nanga azolela na ba shop aza na Londres ba camarade nyonso ba yebiye master wana muninga na biso auta Kinshasa ayawa abengisi mwasi na bana mais ekomi na ngonga moko basi oyo bamvutaka mibali bamvute ye parce que na basi bazozwa baskisi na Afrique basi bazozwa bakisi na banganga na kin mpona kobebisa mabala bato e mwasi yango asambelaka na combat spirituel. Bandeko na nga ntango nga nazoba makambo te mpona régler bacompte na bato. Soki nazali mosali na nzambe oyo ayaka koregle bacompte na bato nzambe akopinir nga nzambe ntango asalaka justice na ye azwaka jamais coupable comme innocent.
soki yo ozosala baaventure na nzambe okokutana na nzambe akopinir yo mpe akobeta yo. Alors bato ebele bazosala baaventure nayebisaki bino baeglize ebele ifo ekanga. L'église est belé fouekanga. Mais de l'autre côté, ezaka faute ya ba pasteur te, ezali pe faute ya bandimi. Parce que église lokola combat spirituel basi balakisa mabe nango na ba témoignage ya ndeko ya mama olangi ye moko a témoigna kindoki ya ser na ye. Misale sala makuna bomona ke bato wana baza nzambe te. Preuve Micheline Shabani ya bimi kuna mobali no aza mupagano ayambata Yesu te akomisi pasteur do alandi kaka idéologie ya olangi. Mais ti lelo bozo continuer kosambelaka na komba ya wana bazo lekisaka bino ya wana bazo boma bino ya wana baolaka bino na lobango pe nazo répéter mutu no surtout aleka na komba il faut aluka délivrance ezaloza na komba ezalobima il faut aluka délivrance pour komba ezali secte ya ba démon lisanga ya bandoki. Alors soko uti ko liana bandoki soko uti ko melana bandoki ezate soko bimi kuno lobi obiki non il faut mosali na nzambe ya solo abonde la pona yo. Alors mama oyo asambelaka na komba azwi kisi aye lelo kopesa mobali ya batu mbote mobali wane pesi motema dugu asundoli bana alandi mama wana peye bakei kosala mariage en église. Bible zo bake tanga ngona Romains 7 bandana 1 na 3 babi soki mwasi na mobali bakabwani soki babala na ki bakabwani mwasi wana di vivant ya mobali na ye akoki kobala lisusu te ti liwa ya mobali ne ko pesa permission akabwana muto kobala mwasi ndenge wana azosala adultère. Mais moi je crois que ba pasteur ne il faut ba tia parole oyo en exergue ba pasteur ne faut pas veiller sur yango. Mais bozo mona lelo ba pasteur surtout congolais bazali ba spare likolo ya mbongo ako changer décision en Bible ako changer verset à Bible expliquer makamsu po ayebi ka ozo mbongo surtout mariage et comment tant ozo kendo sala mariage pasteur faut boso mele costume na mwasi ya pasteur wax na vite mwasi ya pasteur ayo sani na makambwana wax et puis bopesi mbongo balobi garçon wana apesa mbongo soki 1200 livres po balisa ye na komba. Alors bazo balisa na komba azo sundola mwasi na bana ndeko nanga poto tango tozo kola tango toyaki poto bana mike eza na ba ndeko moko bayembaka na Mputuville kolanda kizunguzungu te soko landi kizunguzungu okozonga na mboka te boyebi kri wana ne bato ebele sorry babosana ki kri wana ezalaki avertissement balanda kizunguzungu pe bit nango lelo bokozongaka kini te po bokoma lelo mitelengano bokoma lelo Kinshasa kwa musika po na mitelengano yo batata musu baza espère ya kosundola bana na bango po bakeno bokola bana ya bambanda osundoli oya yo bota po keno bokola ya bamisusu. Awa nazo betan que papa, nazo betan que pasteur, nazo betan que yaya. Mwana nyonso tu oyo papa ne asundola. Mwana nyonso tu oyo bapekisa ya za na contact po batata musu bazana ba mabete ba mama mususu azali bongo na ba problème surtout so ba mwasi yango aza munyanga. Donc webi kindoki ya ba nyanga ebimi na poisa boy. Akokanga mwana akolinga te asede o mwana pona motema mabeka a faire souffrir po ba nyanga misana bango mwana. Lelo toyeko découvrir que na Congo tozaka nsaka ba luba na ba Congo baza ba ndoki ya solo mais ba ndoki ya solo toyeko vivre lelo oyo ba roza pe ba number 1 eza ba nyanga. Eza ba tata mususu bakabona na mwasi po makambo esimba kite
mama monianga akanga mwana boya mwana mona papa nyoso tu wana ka mutea mabe pour faire souffrir mobali mwana nyoso tu oyo bakanga papa na ye mwana nyoso tu oyo baboya papa na mona ye mwana nyoso tu ba komplika papa na mona ye yebake mwana wana na makila ya azana wiza ya tata na azana bolingwa tata na ye ate obokoli ato sombeli ba gratte-ciel ato sombeli ni lera kokola akokende pa papa na ye ata mama na expliquer que papa na ye azako lia mitu bato papa na ye azako kata bato papa na azalaki assassin pona mwana wana papa na za papa na ye olingo lingate bakozala na relation malamu papa na ndo ba mama oyo bazokanga bana bamona batata te batata oyo bazokanga bana bamona ba mama te bozo sala musala punda pour bana wana bakotika na jamais ko ina baboti na bango et puis eza irresponsabilité ya mama obandolakisa mwana mabe ya papa eza irresponsabilité ya papa obandolakisa mama ola bandolakisa mwana mabe ya mama soki simbité zala clair yebsa mwana noke ngana mama na bino esimbaki te yango tokabwanaki c'est clair mwana ozo mwana kokola ko comprendre olio bandoko luko bandoko kosele mama na bango makambu obano kosela papa na bango makambu ako comprendre yote osimba te alors lelo oyo tozomona eza na batu bolimbisanga ba bolole atiki mwasi na bana asundoli mwasi na bana ake kobokola mwasi na bana batu mususu nga na ko accepter peut-être que ndenge yalaka obali mwasi okutie na bana na baza bana na yo il faut pesa bango bolingo il faut sombela bango biloko nyonso tout eza normal mais à condition mwasi na yo oyo tiki na ndaku dokoya bokabwani me bana na yo oyo baza kuna olekaka de temps en temps omona bango olekaka de temps en temps bafeti na bango opesa bango bakado otindelaka bango mwa assistance na yo ekozala malamu alors osundoli bana na yo okei kobokola bana ya mbanda basi oyo bazokanga mibali na kisi basi oyo bazouta kini kokanga mibali na kisi ezali mawa mingi oyebi le tolatanaka bag so mobali alati yo bag eza na parole moko baloba wana baloba ke je vais t'aimer pour le meilleur pour le pire et que l'amour puisse nous séparer et que la mort nous sépare jusqu'à ce que la mort nous sépare pe na kati ya église avant babalisa pasteur atunaka est-ce que na kati ya batu awa bazana kati ya salle oyo ezana mutu azomona ke mariage oyo ko salama te futo empêcher yango so ba camarade bato tout oyebi bien ke mutu wana zana mwasi na bana kimi mwasi na bana yeko bala yo sa ba vanti boye pe na kati église wana liboso nzambe pona ni bolakisa musapite bolo bano ngai na moni mobali oyo fo azonga na ndako na liboso po atika bana obie ngana moni mwasi oyo na mobali ne na basila na te fo azonga na tomoli musapili bala oyo ko salama te bino tu bokendaka ba camarade mwasi na mobali o bokendaka na liboso nzambe kosala ba vanti bo yebi bien ke mwasi wana asila ina na mobali na ete me bozo tike abala bozali condamnable liboso nzambe parce que bozo kosa liboso nzambe musapi na yo soko tombolaki likolo eko ko empêcher bana bato ba souffrir eko ko empêcher mwasi wana souffrir eko ko empêcher makambo salama mais bokoma groupe baninga moni nde ozoke no bala wana baninga no bakoya kotika yo bokosomba masanga bomeli bole esili après mutu na mutu azongi na ndako na ye yo bandi kokemba lero bando kemba baninga na baozala te eza ndenge toyaka na poto bokoya ndako moko avion moko bokoya lokola orchestre avion moko yo kimaki boyaki 12-15 yo kimi mais na cimetière tokoyaka ebele après totiki yo moko na cimetière omona mwasi ya mobile nanga aleli nana tika omona te mwasi alobi lokola batie mobali nga pe na ke suka nango tokotika mobali ye moko mwasi wana talinga ko ndenge nini akolela na maya miso apangusi abwaki mushwa ye akokota na libulu na yo te ata boyaki na avion moko ndenge moko na mobali ndenge moko na mwasi mobali alingi mwasi mingi na cimetière akolela me akotika bakokunde mokolo moko te na mwasi c'est-à-dire mutu na mutu azala responsable ya makambo azosala ayeba makambo nini azosala
baninga oyo tozo tambola na bango, baninga oyo tozo ke na bango ifuto yeba makambo nyonso oyo tozo sazo utawapi. Sikoyo mwasi oyo mobali oyo asundolaki bana ne na Londres. O bakene ko bali se na pa mama olangi église ba démon. O mwasi wana zaki na ba problème na mobali na ye. Mobali na zaki ba paresse ba koboy fatigué o ba sala raté. Oyo balala ka ba pongi bazo rêver tout. Alors bazaki na ba kiti ya kuirte. Bazaki na télévision en plasma te tala azala na poto na ba TV oya minene wana ba TV oya so ekweli yo likolo ko bukana. Ok, mikolo ba TV comme ba flat, ba plasma tout. Alors moi swana akoma ekoluka mobali oyo akoya ko bongisele ndako ko garnir ye ndako ko sombele biloko nyonso to asika. Alors yango asimbaki kisi akangi nzoko na ye garçon na yaki akimi mwasi na bana aye koma zali ko sala asombi biloko nyonso ba kiti asombi ndako abongisi ndako a décorer ndako papa. Alors mwasi sikoyo ba posa na ekoki amoni ke alobi loko nazaki nango posa se ekoki mobali oyo na ane suposa te a renouer na mobali na kala ba sage ya Kinshasa babaki mabala Kinshasa ekufaka te surtout soki bobota bolingo ezala kaka mabala Kinshasa ekufaka te mwana mwasi wana azana mobali oyo akima bana na ye ayokota na ndako azongeli mobali na ye na kuzu oyebi sikoyo ekomi nini sikoyo ekomi po ete mobali oyo asomba biloko nyonso to akende akima ye mwasi akomi kointimide ye bandeko nanga oyo nazobeza makambo ya solo baninga babengi nga babi pasta bato wana balandaka yo na ye mwasi wana mobali balandaka yo communauté mobali wana akomi kokenda bashop azolela akomi kolela alors eza malamu yo obeta mbela po lokola mokili mobimba bazolanda yo makambo ezosalama na bafamille ebele yo koki kosauve bato likambo akokamwa mwana mwasi oyo asambelaka epa mama olangi na Londres akomi kolala na mbetu na marteau na mbeli nyonso wana zo intimide mobali obi ndenge ozolala na mbeto soko meko pusa na pembeni nanga soko zwi marteau te kozwa mbeli soko ye bolole wana akoma soki 18h ekoki akoma kolenga soko alali ake na songa ya mbetu kote kuna pembeni akoya na mabele po na katikati wana batieli ye marteau na mbeli siko akoma olela akoma yebisa baninga azolala bien te aza na ba problème mwasi alinga boma ye boyina. Hallelujah. Bobali bolele akomi kokima akei kobatama epa ya mbanda omona bien ke mutu akomi na mbeli mutu aza na marteau et puis aza sérieuse abi soko meko pusa na pembeni na ye soki marteau te mbeli mutu kozwa yo alors yo chaque butu ozokotaka mpe na chambre kolala so na mbetu wana tala koloka eza ndenge ebele mutu alaki yo bien ke akoboma yo mutu alaki yo bien ke akosala yo mabe alingi yo lisu te mpe chaque butu ozomona mbeli na marteau na mbetu wana me yo zoba oye lisusu ozolala na mbetu wana bandeko na nga bino bato boyebi mwana mobali oyo bopese conseil aluka azongela mwasi ne ndenge na tuni bayebisinga akoluka azongela mwasi te mpo abebisa na famille ya mwasi atia na songi eza na bato mosusu nga vraiment ezokamwisanga ke mibali bakoma songisongi epuis na songisongi tina famille ya mwasi na yo oke kokabolisa bamama leki na bamama kulutu banoko ya famille ya mwasi tala soko bali mwasi okomi membre ya famille wana ntango okomi membre ya famille okoki koya na songisongi te yo kutu fozala rassembler fozala moto azosangisa bato mais comment se fait-il que yo bala mwasi okomi kofinga famille ya mwasi na yo okomi kokabola bango tina niveau sikoyo yebisanga lelo banani bakoka ya kozongisa na ndako eza ba beau frère na yo
eza basemeki na yo me yo lokola obeba na bango awa marteau na mbeli ezoselaka yo chaque butu yo moko mpe mayele mokuse ozozonga asu na ndako wana eza mawa mingi soki ozalaki mayele olingaki makambo ya ndenge wana oke na la polise okosala déposition olobi tala mwasi oyo nabala ye na église mikanda yango oyo me azomenanse ngai na mbeli na marteau soki problème eyeli ngai yango oyo sikoyo oyebisa ngai yo ozovanda na ndako wana susi ya bakiti na mbetu na televizio osomba okufa nango nzela moko obie ozozela obie eza koloka kaka esala yo parce que vraiment mutu ayebi soki alingi yo lisu te azwi marteau na mbeli atieli yo na mbetu yo sikoyo chaque butu mpe ozoya kokota wana ozobanga marteau opusi marteau kuna na mbeli yo vandi koto na coin maintenant naluka yo frère ezosenga yaya yesu aya kolibere yo bato boyebi mutu wana bopese conseil bato boyebi mutu wana bopese conseil parce que akokufa akotika bana po sango wana soki ekomi pa bana no oyebi combien de fois opesa bango pasi bana no abasi bakozala su na sentiment ya kobala te mpo bakoyeba ke basi mibali baya bato mabe bakomona oyo osala mama na bango bakolingaka su kobala te e bana no ya mibali bakomona ke mwasi wana lokola azotiela mama na bango papa na bango marteau na mbeli basi baza basi mabe or libala ezali institution ya nzambe bino nde bozoyeba te koma kokota na libala koma yo kosundola mwasi no na bana bon mwasi bokokabwana soki esimbi te me bana na yo un papa ya solo asundolaka bana te misusu basundoli bana baza malade mwana no chaque jour chaque week-end fois ke na hôpital yo bibi mpe okei osali mpe 1 mois 2 mois 3 mois place okei obengaka te omonaka bana te boza bapapa ndenge nini boza bamama ndenge nini oyo bozosundola bana boyebi koprotege bana te boyebi kolakisa bana bolingo te yango nomoni lelo bana na biso bazokola affection eza te bana oyo bazali awa na poto genre nini na bamariage bakosala toyebi te bana na biso ya mibali na bana na biso basi oyo bazali awa soki toencadre bango bien te lobi bakozalaka na bango so na posa mabala te koma mabala contrat déjà na poto Satan asambwisi mariage basi na basi bakomi kobalana mibali na mibali bakomi obala c'est-à-dire diable azobundisa procréation po nzambe asalaki mwasi na mobali babalana po bacontinue procréation po nzambe akelaka lisu te mais soki mibali bakomi obala na mibali basi bakomi obala na bango na basi bakobota ndeni et éducation ni bazopesa na ba jeunesse montante bana bakomona ke mobali akobala mobali bakoadopte bana siko bana bango bakoadopte banani bakobota bandeko bo revoir ndenge bozotambola na bavi na bino bo revoir ndenge nini bolokama bo revoir ndenge nini bana na bino bazosouffrir mwasi yango mpe yo okimela libala okimi mwasi na bana nazo encourager te muso yalaka do mwasi na ngai komaki na 50 ans yango moni nakobala mwana ya 30 ans yo mutu mpe okobala aza mpe kaka na ba 50 ans otiki mpe mwasi no ya 50 ans siko osali nini osali nini bato banga bacomprendre yo soki okenda kobala mwa jeune yo okobala mpe nkoko mbeshi kamubange ya ntaba yo ke obala yango kimeli mwasi no na bana okobala mubange ya ntaba nde bamongo babenga mpaka benzombe okimi mwasi na yo mpona likolo ya mpaka benzombe sikoyo akomi kolala lelo na mbetu na mbeli na marteau e yo mpe chaque poko ozokende olala na mbetu wana oli okima na wata na salon me obaloka yo ndeko okokufa bakokunda yo mpe mwasi wana bandeli vie so bakaya boye bato babandene bana baza combien
basi o ba abandona bana likolo ba jeune mibali o ba abandonné bana likolo ya basi moko ba kangai ba ona ba kisi. Bien aimé, église échouée, église ezo édiquer les sous-soutés, église eza les sous dans sens nango te, église est comme place ya corrompre, place au sala aventure, église est comme place ya ko rançonner batu au lieu de sa vie. Bien aimé, bolandaka Sentinelle TV na petit déjeuner ou ezo la bino éveil to réveil matinal ou ezo la bino guetter na banda kuna bino maman musukuta benga bi pasteur nga tala su TV te bando te nga biso ke TV vraiment ils a place à ma baby ngotala ngote pour ba information ba makambo belé zo na TV ezo edete na koma utana nga kaka Sentinelle pour na Sentinelle na kozwa mateya na kozwa ben formation na kozwa sagesse na kozwa nyonso eza malamu kotala Sentinelle mais TV kotala kaka ben formation yo po lingino ben formation te po alobi ben formation nyonso tu ezaka lukuta ndeko nanga nzamba za malamu Yesu aza yaya na biso Yesu aza mobateli aza yaya malamu azali oyo akufaki na croix po na biso na Pâques oyo touti fêté dimanche oyo lelo lundi ezali kufa pe kosekwa na Yesu. Yesu lera akufaki na nzoto akufaki me na molimo akufa te akendeki na se ko délivrer bato nyonso barataka kokota na masuwa ya Noé. Bien aimé, ngonga yango oyo ya kokota na masuwa ya Noé, Arche de Noé, ezali Sentinelle TV, ezali la moisson mondiale. Tozoluka ba partenaire nani akoki kosunga chaîne oyo ekola chaîne oyo ebanda kosala 24 hours donc 24 heures sur 24 heures tozana posa ba partenaire okoki kobenga olobi ngana kobanda oyepesa na nga dero ngana bapesa na nga 1 ngana bapesa 5 ngana bapesa 10 mpona kosoutenir musala oyo to engagé ba journaliste mususu ekoma sikoyo live pour ma maman mususu babi pasteur po nio komosala ngo te 24 heures sur 24 heures soki pe kaka pasteur Salomon azoleka ye moko chaque jour banda tongo ti pokwa eza bien te fo bato mususu babandoleka ba émission mususu bandoleka ndeko na biso patio RFI fala abanda musala à partir ya Kinshasa mais osenga kotindela ye ba équipement na voiture ezali mais faut tiango na mai ko dédouaner yango naza na babola naza na ba charge ebele ba facture ebele sango malamu Bible lobi ba msu bazoteya ba msu bazopesa mbongo tanga na Luc 8 banda na 1 na 4 Jésus Nzambe aye na se ezana groupe ba mama oyo bazaki ba femme ya bentanda Hérode basi ba konzi bazali ko soutenir ye na mbongo. Évangile ezali gratuit mais évangélisation ça coûte cher. Pour la nangai soki na futi internet te na futi téléphone te na sombi caméra te okomona ngate